mwana mwasi osara foko tika ya bunda dans le vide foko tika ye totala makambo akobimisa na oyo akoloba totalaka ye kaka bongo po modele azwi kimpi na ndenge akosakana te ntango ozotala mwana mwasi modele avandi na modele azoloba nayebi likambo eleki na kati ya ndako na ye te bien sûr azoloba ke bon napiana no mbote nga nazala lokola ye te motema mbangu nakende na kalme nyonso mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Sara okaka toza komona tola ntoka azali ya komela pe mabanda kala ye moko alobi yango nene ya kalimaka ye me banda kala wana nani alobaki ne mabe bato baloba ne mabe baza te donc banda émission ya yabe yesa tomboka akosakaki alingaka te ye moko alobi nene ya mutu akalimaka ye bon nene ya pa akalimaka yo te alingaka yeba position na yo nene ya di mutu ya sécurité azali spion azali bureau azali garde de corps azali pyromane aza na bagrade ebele batitre ya ndenge na ndenge donc ye moko ayebi ntina ayaki mpa na yo me soki ayaki mpo akalme yo wana bosana mpo ye pyromane alors na ndimi te ayaka kalme yo mais bon lokolo croire nango c'est bon ngai problème nde nazotala wa modele mama oza ya kosilika modele oza na kanja olobi okoya lisusu finga papa maréchal eka na famille na ye en tout cas eyaka kokanisa teke ekozala surprise non eza makambo oyo toyebi ekozala na oyo kuti yo nano ye nango te toyebi ekozala ayaya famille heureuse couple moko kitoko ya Karine Mokonzi na la baronne bon inte nayebisa kote kuna oyebi yo po ya kande otinda papa Diego akelesala bilanga asala yango nani na tracteur na ndimite na tracteur na Nkongo tsengu bon yo moko matériel opesaka ye tokotala kaka niveau bapake ntango akosala akotikala torsidi kwa ntango akosukwa na piscine olobi nini bwana piscine te olobi likama mbetu bon olobi likama mbetu wana ko abeda sutanga sombi yango niagu alalaka wana te en plus de toutes les façons okende loba mbetu okende loba bakiti mais pourquoi po lobi bakopo na basani po lobako ifalo loba te oboyebaka importance ya mbetu te nayebisa bino makambo ezalaka na mbetu bongo mbetu ya yo ozolobaka oshanzaki mbetu papa Diego aye toshanze mbetu boshanze papa Diego aye ye pa boya ye bosombi ya sika bongo oyo kaka bosomba ya sika papa Diego pona ni alobaki foko bengana Pole Mukendi bwaki na mbetu wapi kaka na mbetu wana ti apart wana na Pole Mukendi bozalaki wapi bozalaki esika ni toloba bien ko na kiti kaka bakiti wana ya liboso na oyo boshanze na Pole Mukendi ntango azwaki yo na position mosusu bwadaki di wapi na voiture wana kaka ya rouge
donc yo mbetu wana donc namoni penza Diego yo kanisa kosalaki makambo kitoko olobi non mama faut que changer mbetu ngai na confiance en mbetu te basi bavandaka bango okanisa kosali bonne affaire mais sikoyo kuna ntango yo osalaka bilanga awa pole mokende kei mikolo akomi na moto mosusu bato toloba yebele me mbetu eza kaka wana mbetu moko ai Diego wane ya bien te mais la baronne mbetu oya ye bango mbetu na bango na papa eka nanu basombi te ekozala na Suisse na basombi te epuis na mbetu wana mobali mosusu alala te kaka papa eka soki pe ezalaki ntango asombaki yango na epoke ya niau soki niau ya kolala wana en tout cas pa ya papa eka libabe moko ya wana te eloko eza wana te. Pourquoi? Tout simplement parce que eza mbetu ya Karine eza ya papa eka te. Keba likambo koloba keba soko ningo yeba secret ya mbetu tuna nenga papa robo mena koyebisa oti bunda nango nga papa robo nde na yebi secret ya mbetu na valera mbetu po modele oyo yozolobela eza na sens moko te soki ezalaki na sens yeba boteli tu yokendeke kolala ezala na étranger alors batu balalaka wana kaka na mokolo yolali bongo makambo basalaki avant yo ya na ntango yokendaki na ntango oza kosala réservation nsima yo yesusu wana olali en tout cas soki mbetu eyaka na mababe zala se yo memango ebele ou bien oningo oloba boye ezala kaka na libabe soki moto ozobima na ye alalaki na moto mosusu bisika wana ayaya oyo eza imagination ya yo na ya bino eza penza kabamba kata ya imagination. De toutes les façons naza na tina na expliquer yo sekele ya mbetu te yo selon croyance na yo sala kaka okosala mais mbetu ya la baronne ya 6000 euros bel et bien papa ekalalaka wana pe basalaka wana pe bayokaka bilengi na bakiti ndenge moko na garage bakisa na tre koloba te na zamba somo partout ezomanke kaka bameka nanu me nayebi te soki bakotikela bango nandimi te nakotanga mpe bisika yango te donc makambo mbetu oyo ekoloba ekosambwisa eka te ekosambwisa bango te kaka yo moko moto ekosambwa na makambo mbetu na yo na bato na yo me mbetu ya la baronne eka kaka moto alala ye mpe kaka moto alalaka soki mpe moto mosusu alalaki avant en tout cas mabe eza te mpo ezali mbetu ya la baronne eza ya papa eka te eza mpe teke basombaki yango bango mibale neti osombi na Diego bosombi mpo na bolingo na bino nsima yo kuta osombaki na posa na yo te Diego moto aponaki na posa na ye akanisaki asali likambo moko ya kimobali nzoka yo otindi ye na bilanga obandi susu kolalisa bato nyonso na mbetu wana ayo yo asomwa yango bakanda mbetu na yo ndenge papa Diego alobela yo mpona pole mokendi epesa baner yango ekobimisa sikoyo alors ozwi te parce que Karine pakene lalaka na mbetu ya papa eka pere bapeti na Suisse mbetu wana pe intila bombela yo kuna pe mutalala menanu basombi ya bango te en plus croyance na yo eza ya bango te croyance na yo d'abord eza croyance te eza kaka kanda maloba Diego alobelaka yo abwakisi yo liboso mbetu wana olinga kobwaka yango te olelaka ti lelo
Obwaka kyango toteka kyango. Simana mwa sombisio mususu. Akangio lisusu na pole mukendi. Otindi ya kelesala bilanga. Ya kesala bilanga. Mobali bazolo baza tono plein. Oya kote na biso tono vide. Non. Asako loba yaka na posa poto te poto. Ici c'est Mikili. Poto. Bongo soko ke futela na galerie présidentielle. Soko zo mi benga mama Gombe. Pono zwata ndamba image ya poto te. Yo, likamuni ni boy. Hein? Jalouse. Jalouse ya Karine. Likamuni ni yo. Hein? Oh. Nakipoto na ye wana. Salon oui. Karine ya lelo nya malonga. Oh, ya poto. Oh, bi salon poto. Ya Valère na salon ne wana. Ah ouais, ya poto. Ici c'est Mikili. Ils ont la Valère koleka 10 salons. Okay, pas yoza. Nini? Keba yonde. Tala. Nini? Bo changer mbeto. To changer te. Wane ya déjà 6000. Bana misana ya bopia kimbongo. Bank na eza bino. O etaliote. Eza dignité mwana o azobota ya kuvanda na kati ya bakiti wana bo changer bakiti mbeto wana eza publicité tout fait bo changer na mbeto. Oh mawe bilobela. Après boya ofinganga. Mutaofingwa zade to yum tozofinga to classe ndeyo. Jalouse. Oza jalouse go. Vivre na vie ya mendicité, ya kokemande, ya lolo. Oza jalouse. Ya sopeka. Jalouse ka. Jalouse. Ya makasi ya kosakana te ya kindoki. Ah oui, oza jalouse ya kindoki na lobiango. Jalouse. Ouais, ya kindoki na lobiango. Oza jalouse. Ganga niko ganga. Tala yekuna. Likamunini. Olali osali cauchemar. Baba finga mibala batu. Botale loko mobali ya mami na bino wana. Shikono na bino wana ya tono. Maréchal. Ya Evi. Mwana poto asalaka temple. Ngala na mambebe na banda osale. Makamunini. Natika pona mbali na nga. Na seki. Natika mambebe pona ye. Na seki. Ona na kanda. Yeleo. Ya solo iza on. Oya tika bana buaka bango kuna. Ya kizengi wana talatila bino ba fashion na ba boti loka ba cowboy. Ici c'est Mikili. Oya poto. Choko ndebo benge mobali. Mobali mombacha choko ndebo benge mobali pona choko. Oyo sale bilobela sieza ndeyo. Boy bisacha misapi boy. Tomona ngo deja to na tinate. Bofinga libala batu webisa mobali ya mami na tunacha misapi boy. No, mobali no ye moka finga ma. Mutafinga kazate likamni ya wana. Oh. Uningolo bani. Yonso o Karine asali na vie. Asali. Asala ngote pona succès. Asali nini yo sala. Place ni okomi. Yango est forte. Oui. Yatikele yango ba mitakala. Yo le lango banye. Yo le lango banye. Yo le yango. Osimbele yango eloka kosimba. Oswani nango na papa na yo. Makambo ebele ya oloba kodude. Osali be fora kosakana te. Surtout na kolanda Karine kodonke makambo ya sala. Kizengi. No, kizengi azalaka te. Awa na potwana. Bilobela. Yonde na mbeto ayo balalila liyo na. Nanu bakompe na ndako na banga suscité en plus na mbeto wana balala na mutu te kaka na papa eka. Yonde mutu okoka te. Tokanisa ndenge toyebi yango. No. Yo akina bato ebele nana sangana ino. Oh. Yo mutu wanie fola ki yo keti na lubwako. Yo te mutu wana kole. To sangisa banani. To sangisa banani. Biso mutu wana force. Defia ni. Yo nde kanga mbanga na ya. Commentaire ko saraga yo. Tozela yo. Tozela yo. Toko beto karate tozela yo.
Kara sire certain de Roberto de Romela Pema. Quand on me cherche, je suis présente. Biso beto aliao. Yokanjini. Oh, bilobela mwanza. Mobali poza na poto. Ndeki oui. Mobali angwana. Ah ouais, c'est ça. Bazoba na bino ba chinoise ba non, ah basi batula bate. Bazande ba femme seule avec plaisir. Et abilengi yozanga ngo. Vrai Joe. Oye première partie, lobi nazaka na yaka tena 50 parties toi na au besoin. Yaka. Nene adana bloquer qui est. Mais yazo bloquer ote azana loka. On a se débloquer sous boy. Ça. On dirait Nene ayaki komekanga. Ayako mekote, ayako laksa. Mais ayaki komekanga ayako pekanga. Saratika. Otigani, nana ko bondela yo. Nani penza ko bondela. Nani ko bondela yo. Oui, na Chine ba bondela bade. Puissance ezali. Nana ko peksa. Nene asala ki okaje. Yonde muto za chauffeur. Yonde. Biso nde muto bengana giyo. Coach de. La tango mona. La toko yoka ndenge to classé yo. Yonde muto foto classé. Biso de pesho atsala ta oyo sala. Émission inédite. Pamba wana mangungo. O expliquer lo que zanga China. O meli pema. A changer na bakiti. Bilobela mwanza moko boy. Chela mwana bilama na bakiti kobo. O fele afande la sumbela mikinza lalela Karine. Ba melela ngo ba shisha na ba camarade. Rien du tout. Wana yanda kwa la baronne. Makambo zolo bo ebide. Makambo loba ozo ebite. Zala nanu wana vanda calme makambo zolo ba oyebite. Ndaku wana ezwama wana niawa sa tika mana chateau. Tangu mbetu wana somba makia ya boss abeda shua wana niawa tuebite soka zaki na zamba ya chateau. Donc ozawana sous-informé na kamwe pende bachaka yo panza sango. Continue koloba biloba loba mbetu wana mobali moko kaka alalaka wana Maréchal Eveki Kuli. Mbetu wana mobali moko kaka ayokaka bilengi. Mais de toutes les façons na Suisse mbetu musu ekozala ba kiti musu ekozala. Ici c'est Mikili. Keba. Yonde keba. Keba soko ni pena keba yonde. Ira kibo kima. Mutako kima sate yonde mutako pakata. Yonde mutako pakata. Yonde mutako pakata ko pakata mbango. O koza tina li dessous. Awa femme sans zate. Bazala sens bango nyos. Zoba moko teli awa. Olotaka poto lutkaka ngo memoya koyade. Ebela mbongwani. Tanga kasotala. Bana noti wana bana bakola te. Nana plus de 200 hectares. Nana on s'en fout na 200 hectares wana ngo. Ah, comme c'est mutabilanga. Poto penzo sotela osotikela kango ko kizengi za bango te ya yo. Bosana bordero na. Poto za bilengi. Poto za bilengi yo ebite poto eza bilengi. Awana poto ko eloko liboso mu poto yango moko. Poto ngo zotala mu pepe ya poto. Zotala batu bazoleka nano liete moza otonda. Tango batu bana bonjour. Bon dia. Buenos dias. Ciao. Buonasera. Good morning. Good morning. Yo kabalangi ici c'est Mikili. Poto elengi. Elengi akosaka na che. Yo kuna ozo kemba. Oko kemba vraiment ko kemba. Posa poto to sala yo. Yeleo akomisa Diego Mutabilanga. Et via za aventurier te yonde aventurier komisa Diego Mutabilanga. Non. Oh, bolo bakazwaka zemi te. Ndenge ekomi kazwaka bazemi.
kolenga mibali wasur te ke mobali wana kozala na yo owelisa zemi non wana yo muto kende kongolo ke kuna na kati ya repetio yibi mobali avo yiba bango to bagute yo modeli bagutaka yo modeli bagutaka ni nguba kotute yo modeli bagutaka mabela basazemi bagute yo sima yo obongwani sikoyo yo lobi te nga siko muta ogute nga zate nga fona kanga na makasi na yiba oyibi Diego osoki wana te okomise muta bilanga osombi 2 hectares wakunaka to bana okanza mobali yango aza soki nani pa na yo nzoka aza so esclave bosala makambo bazemi on s'en fout mibali nde balinga babotona nka omesana te biso ya biso nini mama ye tika ba imagination wana tika tala tokutala ta erboko olekisika makambo ozoloba olekisika osekisika vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.